Bandeko balandi lolaka la mwasi mbote na bino mbote na baebanso bazolanda biso na Kinshasa pe bibai biso mbote na baebanso pe bazui libaku ya kolanda biso lelo na émission na biso ya lelo lolaka la mwasi sur Canal King Télévision tozoloba bongo likambo ya éducation ya bana na RDC. Et ça dit moi tango, tozo mona na ba vidéo sur ba réseaux sociaux, okomona bazo lakisa basi na basi babalani, mibali na mibali balingani, basi na basi babalani, mibali na mibali babalani, na mikili mususu, bakomi kutu ko initier bana ya mike, banda na école maternelle pe primaire, na makambo o etali sexualité. Nde yango etindi biso lelo tolobela likambo oyo po ete na kati ya bandako bato batikalaka na bana mingi ezalaka bongo ba mama. Na émission ya lelo na yambeli bino moto bolingaka mingi Mama Thérèse Kulungu. Mama Thérèse Kulungu mbote mingi na yo lisusu na kati ya lolaka la mwasi. Mbote mama deyo. Na kanisi bomoni ye moto botuna moto bolingaka ye wana. Mama Kulungu okanisi nini na pratique oyo nyonso na uti ko loba na makambo oyo ezoleka na kati ya ba réseaux sociaux basi na basi babalani mibali na mibali babalani ekomi susu ya makasi koleka bazozwa bano ya mike ko initier bango na ba pratique ya sexualité na mikili mususu na kati ya ba école maternelle na kati ya ba école primaire olobini. Merci beaucoup Mama Deo. Pona mutuna opesinga et puis na occasion oyo opesaka nga na ya tosolola ote totalisa makambo ezokoleka na mboka na biso par rapport pe na mikili mususu. Makambo oyo lobi oyo tolandaki na kanisi ke yope otalaki na bilili réseau enani video moko kutu eza video mama moko azosala émission atangi OMS atangi Nations Unies que document moko esi ebimi ba pratique comme déjà en vogue oyo bakobanda ko initier bana na sexualité à partir ya ba 2 ans ba 5 ans ba 6 ans donc moi na tia ko silisa maternelle ayebi déjà donc ayebi déjà nini wana sexualité ayebi déjà nzoto ya baninga na ye et ce qui est grave c'est que na vidéo wana bazoko lobake à partir de 2 ans tout ça donc bakoki ko initier bana à la masturbation c'est-à-dire masturbation elingi ko lobake mwana ezala mwana mobali ezala mwana mwasi ye moko esika zali il faut provoquer plaisir sexuel en tout cas epesakinga somme likamu mususu pe ye ko loba maketi ba ko koma 5 à 6 ans il faut bana bayeba entre na bango ko sala ba rapport sexuel entre mwasi basi na basi bamibali na bamibali alors sikoyo video wana ye ko loba lisusu ke ko zala enseignement et que ça la obligatoire na ba école primaire nyonso na ba école gardienne oyo donc ce qui attanga ki UNESCO te donc eza organe oya UNESCO ya Nations Unies disons Nations Unies UNESCO eza organe oyo et ce qui para na enseignement na éducation ya bana en tout cas ipesa kinga malili na yebite yo pe olanda ki video wana et loko nini esalaki ekamu singai donc
Et puis nalanda susu video moko tata mobimba responsable ya mboka otolobaka ke bamboka ya bamindele bango wana alongwe na ye na esika o azalaka na présidence na ye akiti na ba école ya bana na kanisi première année primaire ou deuxième primaire akende ko yebisa bango ke il faut boyeba ke ndenge boza awa bana bakoki donc il y a des enfants ici des parents de même sexe. Alors moni mwana moko asalaki et c'est possible mususu balobi nous voyons ça à la télévision, nous voyons ça dans les films. Donc likambo oyo ya mutuya ezali likambo ya éducation ya bana. Voilà, maman okomi na place wana. Tozonga na onasima, éducation vraiment ezali. Oyo to bengi éducation ezali. Bon, éducation ezali quand même momoko, ezali likambo moko ezoko ambale. Ezoko zwa makambo ebele. Mais éducation net na teme na biso, tozokende na ba famille. Tozokende pe na ba centre. Tozokende pe na bisika ebele, ezala pe même na ba école. Oyo bana na biso ou bana kaka onyoso azoko botama akoki kozula éducation. Merci maman. Merci. Osikoyo entre éducation na instruction et là on est ko privilégier liboso. Bon, biloko nyonso mibale ezana mutuya. Mais éducation on ngana lobaka éducation ya de base. Ezana mutuya. Parce que moi na lera botami. Éducation de base wana utaka. Il faut uta na famille. Esika mwana botami, esika mwana zali kokolela. Esika ba parents na ye bazali ba mususu bazui occasion ya ko baboko la bango ba parate mais ba tuteur oyo bazui responsabilité ya ba parents ezala pe parce que de plus en plus yomoko yebike tokomi na phénomène ya guerre awa neti biso tokomi na 30 ans de guerre bana ebele bazoboko mape na ba orphelinat na ba famille d'accueil ainsi de suite. Alors éducation ya base de base oyo bana o bazozwa na ba bazage na bango wana yango ba biloko wana etikalaka. Instruction tokozulango na école, instruction tokozulango na université, instruction tokozulango na potoza la mayele ya kosala na société. Mais oyo éducation yango ne pesaka mwana bomoto oyo azwa depuis le bas âge, on dirait ba enkilika ye ekoma nete loko moko ya makila. Soki mwana par exemple esika zalike ba enkilika ye ke eloko nyonso oyo komona na balabala eza ya yo. Ezo eloko ya muto ezalaka te wana eza moyibi. Donc mwana kokola ndenge wana. Mais éducation oya malamu kolobake ba parents ou ba tuteur ou ba nyonso bazana responsabilité akosiko yako lobela mwana ke oyo eza mabe, oyo eza malamu, oyo ezali mabe, oyo kokiko sala, oyo kokiko sala te. Nde wana éducation. Donc yango nde la lobaka ke éducation de base ezali na mutuya. Donc biso ba parents. Donc éducation de base oyo uti na kati ya libota epa ya bapara epa ya bapara epa ya batiteur epa ya mutu nyonso azana responsabilité ya kobokola mwana kote mwana ti akokola azana ba valeur akozala utile na société parce que moni soki mwana azana ba valeur wana te makamango yango tozomona te tokozala ba plombe bato bazana ba plombe bazana ba thèse bazana nini mais ndenge éducation de base. Éducation esika kolela eza futi nde ozokomona makambo nyonso tozokomona mikololo. Merci maman. Sikoyo na kati ya makambo nyonso tolobi famille eza na part nango, école eza na part na ye, église pe eza na part na ye. Outi koloba siko éducation de base ya ba parents non to siko na kati ya makambo etali éducation na tozwa siko école rôle ya école eza nini na kati éducation ya bana na biso. Mama na école surtout na mboka na biso oyo eloko nini ba école ko sala pona ba éducation ya bana na biso.
école normalement éducation ezali mais na école tokendaka mpo na instruction mpo mwana mpo akende école abimi wapi abimi na famille ake na école ake koyekola mathématique ake koyekola français ake koyekola géographie ake koyekola histoire mais bomoto ezokouta na ndako tenga na mwana mpe na école babakisaka mpe ndambo babakisaka par exemple cours ya civisme cours bayeko introduire biso leto zaki na je crois na deuxième CO ou bien na troisième bayeko introduire éducation à la vie est-ce que cours wana ya 1 heure de temps ou ya civisme ya 1 heure de temps yango nde ko remplacer éducation ya ba parents oyo bafandi 24 heures sur 24 heures na bana oyo para oyo asali ke mwana va akende classe banda abotami ti akobanda maternelle biso toyebaka na biso ba maternelle te ti ako nini école primaire est-ce que okoki kokisango na mathématique akeko yoikola na école na français akeko yoikola na makode na géographie non éducation de oyo nazo tozokoloba wana ezali éducation comment vivre avec le monde tout ça eza vraiment différent na instruction donc biso ba parents ou ba tuteur toza na responsabilité mingi pote avenir na bana na biso parce que ceux qui bana baza bien éduqués na mboka pe ekozala bien ordonné. Merci maman. Avenir à mboka pe ekozala malamu. Maman bongo sikoyo église otoza sotali na RDC to na église partout hein au monde na batiaka pe ekodi mezali côté ya mikolo pe ezali sikoyo bango basalaka nini sur le plan éducatif on a kosunga bana biso o baza avenir ya lobi en tout cas balakisaka bango ka nzela ya lola to balakisaka bango le savoir vivre pe na kati ya l'église okoki koloba te ke bible mama elakisaka kaka nzela ya lola mama soki oke poto soki otangi bible soki opratike bible okomona ke la société occidentale a été bâtie sur les valeurs bibliques, sur la parole de Dieu. Sauf que même aux États-Unis. Mais il y a eu relâchement à un certain moment. Mais ce qu'on a comportement, il y a battu même taba semble la religion sauté, même taba tanga raso sous Bible était. Mais il faut monaque et comment s'y connaître comportement. Je te donne l'exemple. Aux anapoto, au côté nabis. Soki ba moni yo ke oza mama mukolo ou bien mama, mutu oyo afandi ezala garçon, ezala nini, il faut atelema atikala yo place. Wana eza respect na poto na ba. Awa na mona ngote hein. Soki kutu on dirait kutu malamu kutotoka ozo mona mobali banda fandaki. Amoni bien que yo mama ya mukolo akotele matin même ba garçon c'est ça tout justement éducation de base hein, na éducation exatée donc pour te revenir na ekodim ngana zana expérience ngo bana oyo baleka na ba ekodim na ba église oyo baleka na ba ekodim bazalaka na comportement mususu ce sont des enfants bien éduqués. Ce sont des enfants babanga kamasumu. Ce sont des enfants oyo. En tout cas, ba inculquer bango ba valeur. Parce que ce que tangi Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il faut monaque on inculque la valeur, disons l'amour du prochain. Vraiment, la Bible du début à la fin, il y a l'amour du prochain. Parce que quand il y a l'amour, okoki ko sala moninga pasite hein okoki ko finga moninga te okoki ko yiba te okoki ko détruire te donc bana oyo ba kolina qui sont passés par les codim en tout cas soko talibango même dans leur vie active bazala ndenge mususu. Merci beaucoup maman. Bongo sikoyo makambo ezolekana na kati ya mboka na biso. Est-ce que pauvreté to richesse ya famille ezo influencer éducation na biso familiale?
puisque mon famille mususu bazana bango pauvre ba mususu bazana bango riche. Est-ce que ça a une influence sur l'éducation familiale? Et ça a une influence. Et à la pauvreté, et à la richesse, et à la vie moyenne, et ça a des conséquences. Parce que, vous avez vu que dans une famille, ceux qui ont zangi, nyonso, beaucoup développé, bah aspect mi balé. Ça dépend. Bah mususu, bah développer jalousie, haine, méchanceté. Alors, bah mususu, à cause de la pauvreté, il y a un sentiment d'infériorité. À mon akabaninga, bisoto salanine, nana salanine. Vous comprenez? Moi, sentiment, il y a infériorité. Complexe et infériorité. Mais aussi, ezali que na pauvreté wana, ba mususu pe, ba zwa courage. Ba lobi que nous devons sortir de cette pauvreté. Wana eza détermination. Et ça dépend aussi, il y a motivation, nakoloba ya ba parents, ou bien il y a entourage, ou bien il y a baninga kaka. Donc pauvreté, hein, koluka ka pauvreté te. Parce que batu oyo bako zala ebele na lifelo, hein, eza ba pauvre, eza ba riche te. Parce que pauvre, hein, très souvent a développé peka baba sentiment moko, mais pauvre ako bo mayo po azwa eloko zanango na maboko. Pauvre, osomona la pauvreté. Pauvreté entraîne quoi? La pauvreté entraîne même le banditisme. Parce que azangi, la pauvreté entraîne même l'insécurité. Parce que azangi, tous nos jeunes gens c'est la pauvreté. Je ne dis pas que tous, mais 90% des cas, c'est la pauvreté. Parce que ozomona neti bakuluna na biso. Azui kutu machete po akata yoka kasaki. Po akata bijou yo lati. Po alongola yoka ka chemise yo lati. Ça c'est la pauvreté. Kozanga nde sala kandengo wana. Na lobi te ke bakanyo seza ya kozanga, mais yango nde peto lobi makambo ya éducation. Parce que moi je ne peux pas croire, peut pas comprendre que moi na azwa éducation oya bien. Depuis bas âge, que okoki ko simba machete te oboma mutu, que okoki ko boma mutu te, okoki ko violer mwasi te, débat déjà azanandako. Quel que soit esika accueilli, alongwe na famille, batindi ye na mboka mususu, ba valeur wana ba inkilika ye na famille ekotikala. Alors, ba mususu pe pauvreté pe ezaka disons richesse pe ezalaka na influence nango. Ba mususu il gère bien les richesses, c'est là il y a éducation au bazwa, et puis quelle richesse? Oyebi richesse oyo ya solo oyo ozwi na mutoki. Oyo ozwi na mutoki ya muyibi te. Ya pillage te. Ezalaka différent. Ya kisi pete. Ya kisi pete. Ezalaka différent. Oyo mutu abanda muke, azomata muke, ye wana ayebaka valeur ya mbongo. Valeur ya biloko. Wana yende vrai riche. Mais ba richesse oyo ya pillage, ya lukuta, ya makila, nandenge toyoka kike, bakoma koteka batu, na ba rein, na ba nini wana. Ya ezape na ba conséquences nango. Ozo comprendre, aza riche, mais alingia zwa kaka, batu andenge wana bazalaka insatisfait. Ozo yoka, neti na mboka na biso, pillage. Mutu moko ayibi 30 millions, 50 millions, mais il est insatisfait. Azo continue kaka. Azo continue kaka. Alingi pe kaka ba poste kaka oya mbongo. De wana pe utika na éducation oya zwa. Asa na éducation te. Soki mwana na yo akomi na niveau wana netinga mwana ifo na lela. Parce que je me dis que j'aurais échoué ou bien j'ai échoué l'éducation de mes enfants. Un parent normal qui a des valeurs, qui a inculqué des valeurs à ses enfants. Mwana soki akomi ndengo wana, il faut ayoka soni. Na poto ba para bakufaka. Ou même les enfants meurent. Na soni. Mais ce qui est différent dans Mboka Nabiso,
le ridicule ne tue pas. Biso to yoga na biso soni te. Donc soni et zalina nini na biso te. Pourquoi? Parce que tout a été détruit. Et même cellule, la famille, c'est qu'est-ce qu'on disait? C'est la cellule de base. Tout a été détruit. Si vous banane va détruire. Mais makambo to lobina pauvreté. Na kozanga. Ozomona à un certain moment. Fonctionnaire de l'État a si la valeur. Quand je parle de fonctionnaire, c'est un ensemble. Parce que dans fonctionnaire, ba infirmier bazali, ba éducateur bazali, ba enseignant bazali, bango nyonso salaire ya malonga ezalaka susu ou que ezali mais yaka nango régulièrement te. Ozo comprendre? Oui. Donc parent moyen à satisfaire ba besoin ya mwana ya bana ezate. Donc ba komo ko benga kaka soki papa a commis na ndako ayaka na ye na iloko te. Alors maman, pour essayer de nouer les deux bouts du mois, maman azana balabala. Balabala azana wenze. Ozo comprendre? Azana zandu. Akenda bimaka 3 heures ou 4 heures. Akema kitadika bala kokende kokuta na mituka. Siko nani opesa bana obatika na ndako dika. Bango moko. Alors papa pe l'aide à Kolamuka 6 heures, yewana, à quelle fonction publique ou je ne sais pas où, à Wayi, à Zongi, na bande génique, yakope sa mwana, ezalakate. Ba jeune fille, namba mafuta, ezalakate. Moi, mouke wana mama, à quelle kozwa, ayako lamba matembele. Ozo comprendre? Bon, si vous na ba situation wana, biso tokoli, ngai na onde toza awa, tokoli. Ok, maman? Sikoyo. Avenir à lobby et zabana wana. Siko banana baza éduqué. Siko avenir à Congo kozani. Destruction. C'est la destruction. Ozo monate. Est-ce yo ozo zelanine? Ozo comprendre te que mboka ici est koufi, mboka ici est baby. Banti valeur. Yango de komi ba valeur. Ba miyibi bazoko applaudir bango. Mbongo na biso moko oyo amutu ayibi. Azongi ko yako pesa ngodon. Et comme il donne. Tu commences à te poser la question. Mais tu sais là qui kaka na ye awa. Kaka 1 mois, 2 mois, 3 mois, à côté d'un gouvernement, a commis bailleur de fonds, a commis donateur, a commis qu'on soit battu, a commis qu'on landaye. Mais tout ça, nous devons nous poser des questions. Et tous ces immeubles qui poussent, on devait se poser des questions. Hein? Banda yo, botama awa, bisotokoli. Mais $1 million, tout ça qui commande en musique. Au katanga ngoku tout mais $1 million awa na Congo eza eloko pamba. Eza eloko pamba. Au retour na parcelle $1 million. Au retour na parcelle $3 millions. Au lali au lamuki au babuki kesi à l'État $50 millions. Mais dans l'entretemps, bato bazo sala bazo ka 200 000 francs congolais par mois. L'air va pression 200 000. Et puis, excusez-moi, tozanga soni, au comment on appelle bato bako loba, que non ba fonctionnaire ba comme bien, ba kiseli bango salaire, ni l'air au kotuna, ba kisi bango combien? 20 000 francs, 10 000 francs. Ce n'est même pas $10. Alors 200 000 wana, ce n'est même pas $100. Donc, au monique bolingo, il y a entre biso et zate. Ah, maman, si koyo na situation autre zomona na ba réseaux sociaux, hein? Basi na basi babalani, mibali na mibali babalani, na mikili mususu bazolinga kutu bo bana relaxa bana pratique sexuelle na école maternelle, na école primaire. Siko biso ba africain, toi na ba valeur culturelle ya biso. Siko to tika ya biso to ba Holanda o ya mikili mususu. Mama, tokolo ba pe kaka. Tokolo ko tele mate. Yoka, tokolo ba pe teke ba africain ou bien ba mindele. Parce que likambo yo etali mutu nyonso. Bana na biso baza ba africain, bazo kende makambo poto te. Hein?
comme bato apoto pe bazo non eza tranche ya bato oyo basinya ba pacte na Satan ozo nini parce que mutu normal okoki kotelema te oya koloba na bilili ou bien olongwa na yo esika yo outi oya na mwana muke ya 5 ans obanda kolobela ye makambo ya soni mais yango nde ezokoloba ke mokili ekomi na suka eza makambo ba africain te parce que awa na Kinshasa makambo wana eza te kasi on a lobi te awa na Kinshasa surtout biso ba congolais toza na valeur culturelle toza na ba valeur siko totika ya biso to bana kolanda o ezo uta bipai na bipai yango nde na yebisio parce que même bipai na bipai wana na landaki pe ba documentaire bato bazoloba ke esika to anus basalango pour évacuer ba excrément ezali te ke po na ko satisfaire nzoto na mona ki mundele moko atelemeli yango makambo ngo ezo utaka kuna tozongi awa na Afrique biso ba biloko wana toyebi yango te eza biloko somo batu oyo na société traditionnelle bamekaka kosala ba biloko wana batumba bango nani kutu nani punition mususu ezalaki te kutu bakosambisa bango te bazwi kaka bakoni batie moto atumbi bango biso toza na valeur na biso nous sommes pas obligés ya kolandaka bamakambo ya bato omoni sikoyo toza na aliéné mental tozalaka complexe ozo comprendre tozalaka na complexe makambo oyo ezokowuta libanda tokobeka yango à l'aveuglement c'est la civilisation nzoka nde ezali destruction makambo nyonso wana mpe soki totali bien ekomi ebele awa na mboka na biso mpo na pauvreté bana na biso ebele mpo bazwa bamisala mpo bato wana baza na mbongo ebele mpo bazwa bamisala bazopesa bango condition ke biso awa tozalaka na groupe na biso awa tosalaka boye mwana banda silisa 5 ans ou 7 ans 10 ans même 10 ans même asala na université ye moko te mutu ase supporta eza pe pa mususu te na bapara na bandeko tout ça allez yo banda osilisa tozozela pe osalisa baninga ozo kaka français na monoko alors lera kende kotika CV bayebisi ko yaka na traité biso tosalaka boye nde pe na bana na biso bazokota na bamisala mabe po na pauvreté ezaka pauvreté yango wana destruction ezokola ka kokola mais c'est immoral yo kende koyebisa mwana ya 5 ans okende qu'est-ce que je peux dire motiver susciter mwana yebi na ye eloko te mais okende ko ranimer babiloko oyo nzambe asala na tanango eloko tozobota bosana ke ba relation sexuelle c'est un instinct et c'est nango ya éducation te na âge à un âge donné bayebisa yo te mwana mobali ayebi ke oyo mwasi et mwasi azalaka boy même ta mona ngote c'est un instinct moi fille ayebi ke garçon nzoto na ye ezalaka boy ozo comprendre ayebi eloko te ayebi ke nzoto mwasi soki na sangani ekokota place oyo c'est un instinct bako yebisa yo yango te alors sikoyo ekomi neti préoccupation ndenge totali na bilili préoccupation ya OMS préoccupation ya Nations Unies. Est-ce que c'est ça qui va résoudre les problèmes de la faim? C'est ça qui va résoudre les problèmes de développement? C'est ça qui va résoudre les problèmes? Au lieu, Nathalie Kakalelo Natongo, la Chine est en train de proposer, si c'est quel développement? Inde a proposé agriculture. Russie a proposé ce qui développement. Kaka Batouana, ba memeli ba africain, ba biloko ba salite ndengwana. On est ba proposé na ba africain
biloko oyo eko mema bango musika oyo eko sala ke développement il devienne indépendant, que chacun a son salaire, il mange à sa faim, tout ça. Ndenge bango la façon dont ils ont bâti leur société, non? Bango ko discerne biso na babiloko ezanga tina bana mike, il faut bayeko la tout ça. Ne vous en faites pas. Même en Europe, il y a des conservateurs qui s'insurgent. Il y a biloko salité, il y a buzo bandengwana. Je te donne l'exemple du président Trump. Hein? Aboya babiloko wana pendant son règne. Est-ce que azala qui président de la République? Biso problème tozana ngoke siko babiloko wana tomoni na ba réseaux sociaux na ba vidéo wana l'air ko sala ke basali yango convention allez bisinya sinya yo aussi on mona convention oyo ya na Congo toboya biso to sinya kabiloko nyonso alors ndenge toyeba te ke l'air to signer to mitie singa na kingo donc oko réprimer susu Congolais a sali babiloko wana te Afrique. Oh, mais la convention signée et ratifiée, et ça la calicolo, yabalo na biso. Ozo comprendre. Donc moyen bo réprimer mutu andengwana ou bien nini naba quelque part aussi droit de l'homme. Même si tozo ko adhérer na ba droit de l'homme, nous ne pouvons pas abandonner ba valeur na biso. Hein? On ne peut pas confondre les droits de l'homme na soki bamboka nini na ba valeur na biso. Nous aussi les Africains nous avons nos valeurs. Hein? Nous sommes mabete. Merci maman, merci beaucoup. Mon tout nom mususu ezali awa soko so totali malamu na kati ya ba ville na biso, je parle de la RDC. Soko zi ville na biso na intérieur. On dirait moi relâchement ezali mingi ya éducation awa na kati ya ville. Mais na intérieur bango bazana nous hein ko continuer na ko éduquer bana malamu. Par exemple, soko tali na intérieur respect hein ya bana et pas ya mikolo ezali. Soni ezali. Moi jeune ezali mais na kati ya ville na biso awa na Kinshasa jeune ezate mona mukia ko banga mukolo te. Donc moi relâchement éducation ezali. Bon, ça c'est peut-être d'une manière générale, mais il y a un lobby on ne peut pas généraliser. Donc ezali les kamango cas au cas parce que to ngape na fandi mingi pe na intérieur oyebi ba influence ya ba ville et comment ce qui na yebi sio que tina mboka nanga moi je suis peut-être à 900 km de Kinshasa. Mais je peux te dire que avec naba biloko ya ba téléphone ya ba vidéo, ya ba réseaux sociaux. Hein? Mais madame, information et outiawa à la minute comme déjà kuna. Donc internet ils ont influencé partout. Et mais on fait fond na ba village kuna bazana ngote. Oui. Bon baza même na ba couranté. Bamususu bazana courante mais je ne peux pas dire que bon, ça peut-être qu'ils sont encore au vivre na ba coutume na bango hein. Mais il faut pas que la bakutimi yango wana. To landa ki pe documentaire awa. Il y a les filles du Kassai. Vous comprenez? Au moni bakutimi papa ya 80 ans, azoke ndikobala mwana ya 15 ans. Hein? Pona nini? Parce que ba para bazana bozuite. Mwana alingina yete mais bazui meni wana. Ezalaka scandale. Na yebite soko landa ki documentaire wana. Batuni mwana aza heureuse te na libala ya koko na ye wana akende kokobala. Et puis l'air ba poser question na papa wana ozomona ke na respect ya mwasi ezate soko talaki badiri wana. Donc azui mwana wana on dirait objet ya plaisir na ye. Ayoka capacité, c'est un objet que moi j'ai acheté. Ozo comprendre, nasi na pesa mbongo. Mbongo nanga. Batuna kakutu na ba parents parce qu'il y avait des gens qui ont réalisé $400. Batuni mwana, qu'est-ce que tu veux? Onga na lingina zonga nanga na école. Bon, il y a respect
et respect. Il y a comportement et comportement. Donc, il y a un lobby qui n'a pas coutume, il y a du bien comme il y a du mauvais. Là, je ne peux pas dire, je ne peux pas conclure en disant que na mboka respect et zanano, ça n'est pas y a coutume. Tel que moi, dans ma coutume. Et si ka ba mikolo bazo solo là, yo mwana okopousa na te. Ozo comprendre? Okopousa na te. Okoleka kutute. Et si ka mukolo atelemi, tu ne peux pas passer. Vous comprenez? Mais est-ce que dans l'intérieur, c'est ça? Biloko papa ou ya maman, okoki ko simbate. Vous comprenez? Mais awa, okomona, biloko maman na chambre à maman, bana bazo kota na bango. Mais et pas na biso, ti okoli oyebi chambre ba, ti okolongwa na ndako ba para, oyebi chambre ba parente. Okota na chambre ya papa na maman te. Mais dans la ville awa, les enfants peuvent entrer dans la chambre. Est-ce qu'ils ont aimé? Donc il faut total la paix, comportement ou bien attitude selon l'époque. Est-ce que c'est les enfants qui entrent actuellement dans la ville, qui peuvent de temps en temps entrer dans la chambre des parents, est-ce que c'est mauvais? Ou que maintenant au village, interdiction est-ce que c'est mauvais ou c'est bon? Donc, il faut vraiment nuancer. Merci maman. Ce que tu as dit, l'analyse souvent mouké. Est-ce que l'éducation a bana na mboka na biso? Ezo beba pe mingi te parce que biso ba maman tozo vana sunanda kute, tozo kende musala, tozo kende koteka, parce eleki yango pe ezo kende ko toucher na ba éducation a bana. Pas seulement maman azo longwa na kute. Na papa, na maman ils sont absents de la maison. Bakeko luka. L'air bakoya bayebi kutute. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée? Nabana. Domestique, tout c'est entre les mains des domestiques. Mais domestique, mutaboti mwana c'est différent. Oyebi maman a salignon sommet. Autorité ya papa. Et ça la rappelle très nécessaire. Maman a d'abord ya maman il peut laisser passer tout. Mais papa c'est celui qui tape la main sur la table. Vous comprenez? Donc à cause de l'industrialisation, bien il y a problème économique et papa et maman sont absents. Alors sikoyo bana ba uti classe, éducation wapi, téléphone, éducation wapi, télévision, éducation wapi, vidéo. Éducation wapi, réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Il y a des réseaux sociaux, tous les bâtis. Nous va comporter en mana. Tu vas te poser la question, maman, oh, la n'est bien éduquée, couple, la bien. Ndegini baboti, babandi. Au moins, la période, moko, babandi, bakangaka, bautaka cité verte. Bana ya cité verte. Mais la cité verte, ce sont des intellectuels, ce sont des cadres de la République. Batuba Fanda, na ba cité verte, na ba mama Mobutu. Mais tout le monde a kanini, ba kangi bana, entre les kidnappeurs. Comment tu peux justifier ça? Comment tu peux comprendre ça? Bana ba cadre. C'est-à-dire qu'il y a un laisser-aller. Et puis parlant français de France. Donc ce sont des enfants aussi qui ont étudié en Europe, une bonne instruction, parce que je ne peux pas parler de l'éducation, ils ne se sont pas retrouvés, ou Bakenda, parce qu'à un certain moment au monde, ceux qui bayibimbongo à l'État, qu'est-ce qu'ils font? Bah détruire l'éducation awa, alors bazuiba na bango, bakimi si bango, bakeko tanga na ba université ou bien na ba école ya ba mindele. Alors biso ba pauvre totikali awa. Mais la loi de la nature elle andaka bango. Ozo comprendre très souvent bano batindaka na ba poto, kenda na poto, batanga na bango te. Tellement qu'ils ont vécu dans l'opulence. Bongo zoya, bongo oya peuple.
congolais o bafo bakoki kotongela banzela bazozwa yango bazotindela yango bana bango batanga dans le but que bana bango baya kokonza biso. Mais Dieu est Dieu. Merci maman, émission et bandi kokoma na suka. Sikoyo ndenge bana na biso bazobeba, ndenge éducation ezo simba lisusu te. Avenir à lobby ezande bana na biso. Sikoyo totika kaka boye éducation kufa nango, banani bako remplacer lobby pona ko gérer mboko. Mama, il faut tokanisa likambo yo. Jeunesse, tala jeunesse ndenge zali. Ngai soki nazoya awa na talaka jeunesse, soit bango nyonso bazana bakioske ya koteka sikoyo nani ya koteka bakarte ezali susute parce koma ko flasher. Metala kaka banda batelemi na ba are. Batelemi masolo. Batelemi werason. Batelemi masolo kaka. Soit muto ayena mulangi et puis baba solare bazanga kambongo te komona muto ayena donc musala encadrement ezate alors sikoyo bana bazali susu na musala te makambo mabe e bande ko bota bakomi bakuluna babandaki na bakuluna e komi siko bakidnapper balonga na kidnapper bakomi koteka na bato ozo comprendre mes chers maman nazo yebisa yo. Si on ne se ressaisit pas, tout ça la conclave ya ba Congolais to fanda ke esika oto zoko tambola. Ndenge to memimboka na tango yo. To telama. Sinon, génération future bakobanda ko maudire biso. Bakobanda ko finga biso. De peur même que baya ko timola biso esika bakokunda biso, on doit se ressaisir. En tout cas, surtout l'intellectuel congolais, il faut akanisa. Akanisa et sika memi mbongo. Mboka oyo. Parce que je suivais même déclaration conférence de presse à IGF. À lobby que c'est l'intellectuel congolais qui a détruit ce pays. Ils ont étudié gratuitement avec la bourse. Ils avaient tout. Bayen à pouvoir, ils ont tout détruit. Ma chère amie, à la lire où vont les choses, les Congolais ou les Congolaises doivent se ressaisir pour tokanisa et sikanini tozomema mboka. To créer une institution forte. To créer une démocratie oya malonga oyo kotombola mboka na biso sinon bandeko batali bomoni bolandi nyonso tolobi pona éducation ya bana na biso na Congo to telema ndenge mama alobi to tika kolala pongi to telema biso nyonso pona éducation ya bana oyo baza avenir ya lobi ya Congo soki to telemite banani lobby bakozala ba président ya Congo banani lobby bakozala ba gouverneur ya Congo il faut to telema pomboka na biso ekwea te biso to telema to simba éducation ya bana na biso na pesi bino merci mingi ndenge bolandaki émission oyo na bokebi penza boyeba ke ezali bongo sur canal Kin télévision télé vérité soki pe bokoti na YouTube na biso ya canal Kin bokomona lolaka la mwasi ezali wana bokozala dessus te nde tokutani na bino vendredi prochain soki bolandaki na bilili nyonso bolandi lelo ezalaki bongo grâce à Mike Kamwaka ve ambata pe Pati Sumbu ba salaki bolanda na bilili o nyonso bolandi lelo nde tokutani na bino vendredi prochain.